breaking news, basango ya Congo. Nous avons une spécialité à Proverbe 30, le pasteur de la diaspora. On dirait qu'il y a Sentinelle TV. Merci à vous avez fidèle à travers le monde et partout. Nous avons s'excuser parce que quand na Londres pe batu belé babenga babi proverbe son et aux la bien tebo boyebi ke na libanda Angleterre bo limbisa vraiment mais na salim de mon meilleur mieux poté bozwa bason alelo na sommaire ya lelo ya breaking news alelo to basangwa mukusa alelo tozobela sur dans l'est à Congo. Robert Wale Rwandais installe déjà un pays et si la police a déjà installé pe bazo na Kenya Rwanda. Alors, le lot de ce peuple azozela nini et pas le président Tshisekedi Oyo va te belé ba komi kolanda idéologie na par rapport à la discours APC. Tokolobela susu Fachi bato bazo senga na ye a bato ya Kinshasa ba mai ba congolais ba député ba combattant ba résistant balingi relation na ye lisusu na alias Kabila Hippolyte Kanambe balingi komona ya s'afficher na lisusu te balingi relation ekatana parce que na samedi le 2 mars place akende ko présenter ba émergence to urgence ya 100 première journée na présidence peuple azaki clair aligné sur komona miyibité tokolobela lisusu sur ndenge nini Tshisekedi akoki kosala po akanga basoda rwandais oyo baza na Congo esengeli na ye asenga aide militaire kaka na Namibie te mais na Afrique du Sud na Brazzaville pe na Angola bakozala makasi mpona koide ye tokolobela lisusu sur les 429 milliards de dollars oyo Kabila a fait perdre na Congo durant 18 ans na ye ou bien pendant 18 ans na ya présidence parce que contre qui mal négocié et exploitation illicite de matière première et à Congo par le Rwanda. Tokolobela soso ndengeni Kabila avant qu'il ait le pouvoir à s'arranger pour l'État congolais et foutaka 680 000 $ chaque mois. Donc il faut Kabila et qui Kilombo le président élu a stoppé le voilà ma que le peuple azozela nini après tout ce qui s'est passé dans le Congo, alternance, tricher, nomination ou pas nomination, mais pour le moment, le président Tshisekedi confirmé, le monde entier va confirmer qu'il y a un président, malgré le président Fayulu Pazo continuer à désister, qu'il y a un président élu, pesant de mona, pe Monseigneur Mosengo a confirmé en gros, mais le peuple azozela zikoyo Fati na président Fayulu Sangana va créer un gouvernement d'union nationale pour l'intérêt à Congo. Parce que vous avez médiocre, Sangani, Baliso Kabila comme premier ministre. Et là, vous avez salamate, vous rêvé. Parce que Kabila, pendant 17 ans ou 18 ans, il a lamentablement échoué. 5 chantiers, les arrivés à slogan. Tu éviter, Azaki président, à saler le côté, comme premier ministre, pour la Nido. Aza problème pour le Congo, le Congo qui est négocié, garçon en photo sila naïe pour abanda pour respecter biso. Peuple baza kosenga Félix Abongisa vie sociale, c'est-à-dire batubali à 3 fois électricité na ba délestage et si là maïe kota partout dans Congo, santé pour tous mututu azali biso za na nord dans la tina futa mbongo te le baso na bimi libanda Angleterre étant européen partout dans le nord soin il y a offert bien que bakisi musufu na somba soki ezali ba maladie mususu be baka mususu na Kinshasa tozomona bato bazokufa likolo ya 5 $, 6 $, to tolingi santé za mpona mutu nyonso habitat pour tous batonga basite ya sika ndenge batonga balemba batonga bandale batonga banini donc ozala malamu alors bamiyibi nyonso oyo batravaille na Kabila banda ntango mobutu ti lelo peuple alingi komona bango so te mpo banyokwami peuple alingi baétudiant bazwa babourse parce que barwandais batinda barwandais ebele na babourse na bauniversité ya minene na monde comme bacongolais alors tozosenga na Fati a stoppé likambo wana atinda siko bavrai congolais kobanda na kopesa baétudiant ya inikine ya wapi ya mushetu
il y a un peu partout na Kinshasa, oyo na Lubumbashi, na l'université Kisangani ya Kikwit, il y a Bandundu, il y a Bakongo, partout bato bazali, il y a Maniema, bazora ba bourse eko zala malamu. Fati Akanga Kanambe, Roberwa et sa famille, tous des criminels, pour faire évader plus de 429 milliards de dollars au Yolozolo Mbambi à lobby. Donc, ici là, alors, peut stopper Kanambe na besoin 680 000 parce que Kanambe a assez ilimbo et belé dans la matière première, bah quoi foutre sur mon côté on est en bateau. Alors, bah nous sous Fati assez na aide militaire na Brazza Angola Bessadeke kokanga tous les policiers tous soldats rwandais oyo bazotia désordre na est à Congo pe na kati ya Kinshasa. Alors kolongola ba rwandais tout oyo bazali ba ambassadeur ya Congo na libanda parce que ba ambassadeur mingi ya Congo bazali banda ce sont pas des Congolais ba rwandais de kolongola bango. Alors balingi surtout ba peuple congolais bazonga Chibala azongisa ba mbongo nyonso ayibaki parce que c'est un voleur peut a démissionné, c'est-à-dire peuple congolais na ngongo ba osenga bato tout ba travailler na Kabila ba démissionner, ba secrétaire généraux ba continuer au travail, ba ministre nyonso na premier ministre ti na ba ministre nyonso ba démissionner, ba secrétaire généraux ba banda ko travailler aux amalam. Alors président Eli Fayulu atika la leader et opposition parce que tout le monde Moïse Katumbi ou aza congolais ou azali bongo à gouverner na Kabila azolinga où est la place, la deuxième place de premier leader et opposition pourtant dans la partie politique et vous allez prendre intérêt à mboka pour contrer Kabila comme premier ministre mais opposition ezala entre batuya ya nini caché na batu la muka ba diriger mboka yozamala pour la mission. Alors Katumbi pe azongisa bambongo nyonso ya Jekamine ayiba bango na Kabila na ba iranium o batekaki ezonga. Alors peuple azose la sous-tolongo la constitution au Rwandais basali la biso na San City tout ça la constitution na biso congolais oyo président de la République ba parlementaire pe ba gouverneur na ba sénateur ba ozala voté par ba peuple congolais ba moko parce que Kabila azoni na remplacer ba parlementaire na ba ba voter pour la président pour la makanyaka pour la corruption peuple alingi loko wana te lisusu peuple alingi application ya code minière gagnant donc Kabila azana leçon la opesa sauter azana protection pour ça parce que c'est un occupant c'est un criminel au biso faut juger. Alors lisusu peuple azose la Fati a créé ba emploi ko stopper ba chèque ba femme ba bar et betaka de lundi à dimanche tina petites heures mais ba bar il faut mama vendredi samedi et go beta tina petit tongo dimanche 22h ba bar ekangi pour lundi ti vendredi ba trazo sala ba bar et betaka à partir il y a 22h vendredi samedi dimanche ti tongo ba to basisi donc bilo pas nous a bien pe ko kanga binzami nyonso oyo et tiaka makelele oyo na plus de 30 à 50 ans bana hôpital te école te ezabongo ba aventure lisusu pour invalider tous les candidats corrompus et corrupteurs et corrompus oyo bazolinga bakoma ba député to bazolinga bakoma ba gouverneur to bakoma ba sénateur ko bengana bango ko invalider ba mandat na bango to ba candidature na bango. Robert wa Zoé Jeannette na Hippo Kanambe alias Kabila Kikaya bin Karubi Cheu Kitundu Nanga Corneille Kinkei Mulumba Trifon Mende Pochab Obe Minaku Ntambo Mwamba Kamere Bakende Boloko pe bazongisa biloko nyonso bayiba o peuple alingi koyoka bilongi ya miyibi wana bazonga susu te. Félix a stoppé kofuta Kabila $680,000 américains chaque fin du mois parce que les ali bongo vol parce que les ali bongo vol car il faut qu'un le dictateur ayibi pe ayibi ebele lisusu John Numbi a sali ba déclaration alobi aza protecteur alias Kabila to kozala ba problème il y a soki toti Kabila comme premier ministre. John Numbi c'est un criminel d'abord, ce n'est pas même un soldat cadet to kangaye to tinde na boroko to féliciter sous docteur Denis Mukwege a rejeté kozala nominateur et demande à Fachi de ramener la paix, une paix qui passe aussi par la justice, c'est-à-dire docteur Mukwege demande la traduction de Kanambe Ruberwa, John Numbi et leur cirque en justice.
notre cible depuis et toujours restera Kabila, alias Kanambe, alias Kabila et tout son système. Alors, d'un côté, à Bounaketi Pacha, les policiers parlent Kinyarwanda et Robert a nommé son frère comme chef coutumier. Et le Oibuso, Congolais, il faut que le Mélango, Banamboka Batel Mélango, et vous allez bon des mois. On dirait qu'il y a Sentinelle TV avec le messager pour 3030 et Zalaki Goyosabino et l'Okonini Oyo, peuple Azosenga, Nandenge, Fati Azo confirmé dans le discours naïe, Pe Balingi, Fati Azalasu na relation à mon côté na ba criminel. Donc ils ont une relation Kabila Kanambe Kanambe na Tshisekedi, ils ont vraiment ya Peba. En tout cas, peuple allié relation allié Kabila à Kanama à Kelabolo. Ils ont dit breaking news en direct à Sentinelle TV avec Proverbe 3030. See you then. Bye bye for now.